Shalom baba nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Tobengisi bino bana nzambe po tozali na milulu minene ezali na 4 journées. Tozali na 4 journées oyo eza minene mpona ba peuple nyonso ya nzambe. Oyo nyonso ayebi aza mwana nzambe. Oyo nyonso aza na ba difficulté. Vi na yo tambola na ba difficulté vraiment makasi. Mais soki ye nde okutana mosala nzambe nde koyeba ndenge nini vi na yo tambola. Moi tozobengisa bino le 28, le 29 et le 30. 4 journées oyo mpona bana peuple ya nzambe nyonso. Tozobenga bino boya tosambela na bino longo biso tozali ole tozali ba témoignage na ko témoigner yo mais yo moko pe yaka poko ma témoignage ko la ngai na za témoignage la temi bosa la foi le ko ba benga nga pe ka lokola yo na yo ko benga o ba bengi na yo ka ki message na télévision na vu message o to na yo ko ya na yo ko mona net na vie na ndenge bandi ko fonctionner à partir ko utana musala nzambe makambo na ngande fungwa maki vie na nge changer ki mais bisika mana ko zala mingi na lekise batana nga pamba betona pousse ba musanta na sayi mikolo belete ba mbule belete na mikolo ba ni sa na yo mona dikamwa vie na nge changer na juif na développement o sengi vie na nga be mwana na bena vie sa batu mais o za vie na eza okanga mais la difficulté tonde belé makambo za belé makambo tonde ba foma bota mais to sengi na yo ya ezanzi ya lo sambo batu nyonso balekaka ba vivra mais selon vie na yo o ba ndeni se sortir. C'est un peu de moi en Zambie yaka to bengisi yo to benga bana Nzambe nyonso baza parti par là na kombo na Yesu. Nzambe la pambola bino.